politique nayebi so politique eza art de mentir art à lokuta akokotso boyo amemi oboye yende boboye nchoka nde azoboma yo année sociale sociale moto aliaka na ton la kati ya ndako ngana olia na balabala boya otunanga sociale ezali mais tout monde ozolia spaghetti papa spaghetti na olia na point ngate na guna ngate nino koki koloba par rapport ya consultation non impact na yango en tout cas pour la consultation vraiment pour ngai na yebité to mekana kotala makambo président lobi soki vraiment pour respecter yango toyokaki mais c'est kabuni alobaki ke amere FCC nous tokanisaki surtout kamwe toyebaki ezalaki na état de droit bon toyebi te soki ezalaki vraiment FCC nous tokanisaki siko bango bazalaki wapi mpo na état de droit balobi c'est ça o papa aliaka na ndako avant bima soki omoninga papa na yekolia biloko aba na classe na balabala boye tiki social eza te social nano eza te côté ningo lobi côté social to komi vraiment presque na dernier mois na biso poto ki na 2021 pardon to solo makambo susu au social ata batie micro mutu omoni papa na zole spaghetti azona wapi na balabala biso to oleka na to kele musala mais to temilana kuna eloko malongo ezati bakofuta ote eloko ezati obete biso masolo social ndenge ozotumula biso to ndenge Kabila zalaka na pouvoir papa Etienne azalaka en vie biso tozali ba combattant balo baosala nzela 50 damage ezate totunaki tokoliaka nzela donc pour le moment toliaka baso de moto na 5 ans tozo ezomonana ti siko to banobeta ngo tiwa banda to banda koloba ngo solution ezate tosali beta makambo mosusu oko otuna so ezato kati mission esili otuna makambo basocial o tokomi soki discours ezoya te c'est que difficulté ezali kokose kobima wana ifloba boye po peuple asala boye. C'est pour dire ndenge na politique à l'Obaradon, il y a une démagogie. Nazaki na souci eloko wana babimisa mbala moko esalema. Babimisa nini papa? Babimisa solution tozo souffrir biso ba fonctionnaire tozo futa mate. Consultation tozo futa mate. Ngana zaleo tozo futa mate. Ni filo. Bato bazomona ville lelo bitabe comme cher ezalaki so na gare centrale bitabe banda koya na ba train wana nzela ezalaki na kati olia bitabe te babongisa nde na kati ya ba village natal okomona biloko koya fonctionnaire ba ministère tozali na basi nzambe asala pona biso ezateke lelo oluki solution boye pona koambrouiller après lobi oluki solution mo pona koambrouiller ti tokokende kaka embrouillement sur embrouillement okomona eloko te nde pasi yango wana tozomona Rossi News TV et biso ba news ya sika. Oui, to s'abonner massivement à Rossi TV. Kuna tomona ba théâtre, ba émission, ba elubu, musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement ba s'abonnera kaka. O s'abonner, aucune notification. Kuna nde sika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Oui, très chers fidèles internautes, comme vous le constatez, ici nous sommes en plein boulevard, en plein centre-ville. Justement, ici il y a un journal été Kamaka. On a constaté un papa, Azali Pelisou Molobeli, Ayaka Kosala, analyse est-ce qu'il y a un journal été Kamaka. Tu as approché papa Nabiso, bonjour papa. Bonjour. Papa, tu as un spaghetti. Ah, comment on a papa? Olia spaghetti. Oui papa, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à bilan, il y a année sociale, tu as commis vraiment le lot, tu as en décembre, presque fin de l'année, ni tu as retenir par rapport à bilan, il y a Nabiso. Parce que le président nous a promis la sociale. Année sociale. Sociale, moto aliaka na ton la kati ya ndako ngana olia na balabala boya otunanga sociale ezali. Mais tout le monde ozolia spaghetti papa, spaghetti na olia na point ngate na guna ngate. O papa aliaka na ndako avant bima soki omoninga papa na yekolia biloko aba na classe na balabala boye tiki sociale eza te sociale nano eza te message une okoki ko adresser vraiment na bayimbo message yango wana na lobi sociale eza te sociale eza te sociale eza te les vrais sociales il faut euta na agriculture sans agriculture ngana na retenir eloko moko Kabila zalaka na pouvoir papa Etienne
azalaka en vie biso tozali bakombata baosala nzela 5 chantier damage eza te totunaki tokolia kaka nzela. Donc pour le moment toliaka basaut de moto na 5 ans. Mais basaut de moto on a bomonte que non eza parmi babiloko opo nzela fongwama babiloko euta ba province côté yango président sali ba nzela biloko ekouta na tiango bien na ipen ou bien na musu nini te kitamo magasin 24 Sosimat po eleka 24 place kuna bilanga eza nini oyo ya kobimisa biloko po bato bali ya Kinshasa. Les vrais nzela basalaka soki oke na kati ya bandundu na kati oke na kati ya bakongo omoni ville oyo bato bazomona ville lelo bitabe komi cher ezalaki so oye na gare centrale bitabe oyo bandaki koya na batrain wana nzela ezalaki na kati okolia bitabe te babongisa nde na kati ya bavillage natal okomona biloko ekolia. Consultation président outi kosala awa papa wana kutu koloba nanga te bona bataille ya pouvoir ya politicien wana ngana eza kuna te. Est-ce que ba consulter nga peuple mais batindaki ba il y a peuple ezali libumu ngana yebisi oboye bakendo bongisa banzela bandundu ba Congo wana nde nga peuple na oseke trouver ko yela nga makambo ya nini te. Oui, très cher fidèle internaute, vous constatez papa vraiment apesi alobi nyonso sauf rien. Ndeko na biso azali bonjour papa. Nini tokoki ko retenir consultation outi koleka papa yo moimboka to moni opemena ba journal awa nini okoki koloba par rapport ya consultation non impact na yango. En tout cas pour la consultation vraiment pour ngai na yebité to mekana kotala makamo président lobi soki vraiment ko respecter yango. To yango nde biso tozosela parce que to yebi moi sima pe moi makamo muso aloba en tout cas ezala moi pas respecter yango. Preuve aneke to yokaki mais c'est kabuni alobaki ke kamere FCC muto kanisaki biso to kamwe to yebaki ezalaki l'état de droit bon to yebite soki ezalaki vraiment FCC muto kanisaki siko bango bazalaki wapi pour l'état de droit balobi. C'est ça. Donc en tout cas moi passe bon la consultation tozosela nano a promettre biso moi ebele en tout cas tozoma résultat peut-être oyo tozela no moi quelque chose peut-être tozosela. Mais côté lobby côté social to komi vraiment presque na dernier mois na biso poto ki na 2021. Pardon. Tout sur la maramusus. Au social à ça batie micro, mutu omoni papa na zole spaghetti. Azona wapi na balabala. Biso to le kana to kele msalati. Mais to temilana. Kuna eloko malonge zati. Bako futa hotelo ko zati. Obete biso masula social ndenge. Nozoto mona biso to ndenge. Te ko tumula. Non, il y a un makambo misusu ko to biso makambo na biso ba société pona ezate ke to lo par sentiment. Tozo ezomona nati. Siko to bano betango tiwa banda to banda ko lobango. Solution ezate to sali. Beta makambo misusu ko otuna so za to kati ni so sili ko tuna makambo ba société. Oui papa to moni ope awa ozali komo na ni papa. Komo na ngai monsieur Georges. Papa matia moi fois. Monsieur Georges. OK. Nazali na passe. Ndenge ya zoloba wana esali na pasi makasi. Il faut sala olekisa eloko oyo zoloba eleka nayebi chaîne ni te mettre solo Star Monde Télévision nayebi donc biso ba chaîne comme c'est ça ouais adresser message non papa te toza na mbongo te ya kokota ba chaîne ya bino ya matata wa to na mbongo te toza na pasi donc ndenge eza boye pasi eleki mais muto oyo bazobenga balobi mwana Sphinx ya limete aza wana aza na bolingo ya pepe mais alingi okotisa politiki mingi na bamakambo na ye. C'est-à-dire papa alingi kokotisa politiki nayebi so politiki eza art de mentir art ya lokuta akokotisa boye amemi yo boye ye nde boye nzoka nde azoboma yo. Il faut être prudent. Congolais. Oui papa, parce que chaîne biso oyo et la namara vraiment. Il faut être prudent. Au monde oyo nani Lumumba. Ouais. On a beau inde po ba kozwa loi voyez. C'est dans ce cadre là. Na yebisi yo politicien art de mentir puisque la politique bazotala il faut kokosa. Ezale belé. Non. Kokosa ezale belé. Nde batu souci na bango ezali bakosa yo peuple.
Donc c'est pour dire, non, on se pose des questions. Nani azokosa nani. Nalobi niveau auto komi. Ce qui discours ezoyate, c'est que difficulté ezali. Koko segobima wana. Ifloba boye pour peuple asala boye. C'est pour dire ndenge na politique au Baradon, il y a une démagogie. Nazaki na souci eloko wana babimisa. Mbala moko esalema. Babimisa nini papa? Babimisa solution, tozo souffrir biso ba fonctionnaire, tozo futa mate. Consultation. Tozo futa mate. Ngana zaleo, tozo futa mate. Ngai to baneko zwa mbongo avant, mais ceux qui ezalaki ba miyibi wana mais sur tozo futa mate. Mais il y a des questions oyo to koyoka bon sujet d'actualité. Est-il bino ba fonctionnaire, il y a l'état salaire à jouer ko bakisama. Obo se retrouver il y a d'autres personnes ba leka na ba l'état te ba sali pona gratuité c'est bien. Gratuité salemi déjà. Gratuité sili ba sali ba futi bango bazo futa bango avant. Gratuité zo futa ma avant bato ya nani ba enseignant. Mais biso fonctionnaire ba ministère tozali na basi. Nzambe asala pona biso ezateke lelo oluki solution boye pona kuambrouiller après lobi oluki solution mo pona kuambrouiller ti tokokende kaka embrouillement sur embrouillement okomona eloko te nde pasi yango wana tozomona na koma kite nalobi 3C5 alobi bazoloba wana ezali mascarade 3C5 nini papa 3C5 député bakei bazosala makambo na bango ozo comprendre siko président foyeba asa élection politique ya ko cacher ya cache après to découvrir yeke ndenge ba découvrir Mobutu na lelo naza mwana mukete biso tozalaki na ba 81 82 tozotala ndenge ni makambo politique ete mwana mboka ndenge ezali awa 3C5 wana ezali c'est la politique. Ye, l'air musu na discours na kwa bima lobi tala za toujours majoritaire ngana ko sala ni. Siko na ana eloko sala te na tikeli bango. Basala kaka ndenge bazo sala. Est-ce que biso to souffrir ti to continuer la passion yo. O tozo mona, o moni kuna ndenge zali. Kuna na ba bureau na biso. Ba bureau tozo nyokoma moyen ya kokota na bureau exact. Ozo ya boye basi. Donc makambu taxi moyete baso de muto ba fongola banzela totambola tozala ndenge tozalaki makambu changer mbala moko mbongo ezesute et surtout pe tokomi na période ba fête et tokomi na mois oya ba fête non biso to dans décembre yango c'est ça décembre kutu novembre idée te biso tokomi ozwa le 15 biso ba fonctionnaire tokomi ozwa mbo le 15 balobi o no nani o wana mutazo bloquer nani babenga nani sele ya la gulu afongola apesa biso mbongo na biso azo bloquer ngo papa ele meke mbeko biso toza ba fonctionnaire balobi azo bloquer ye nda azo pesa biso mbongo te azo pesa biso mbongo te ngana zanga mutu balabala ngana azo landela balobi ke ye mutazo bloquer ya ngwana azo bloquer mbongo na biso nyonso ya ba fonctionnaire de l'état tozo souffrir pona ye sele ya la gulu asa ministre ya nani ya finance voilà afongola afuta biso ndenge to banai kozwa moi j'ai fait 15 ans nazala na retardé 15 ans ata mbongo muke wana naza nango besoin te tala ndenge nazali naza nango besoin te mbongo muke wana nafuta ndako te nini te na ba cop na ngai mais apesa biso muke na biso tozwaka c'est ça eza mutoki na yo apesa akotsa biso na ba consultation bien ba biloko musute bakotsa biso biloko wana te biso peuple tozo souffrir pona problème wana mutu musa otama na balabala le musa za fonctionnaire te aza na eloko te ozo comprendre ana eloko te mais akoya azoloba biloba loba mais ngai ne mna souffrir sérieusement je loue une maison nazo futela ndako so nazumwa salaire na nga wana esuni ngai na ke na futi ndako mwa muke tikali nalobi somba mafuta mbila na en tout cas c'est vraiment une carte Raobank.
Oui, papa, soyez bref, message nous au lancer directement vraiment. Si madame Olobi ngala zi carte, cela veut dire vie est beau et bongi. Et bongi. Carte na banque. Ngala ko mutu ya mbo ya mbongo. OK na banque ba iso balobi na noté. 2 mois. Na kin, ba négliger biso. Nde tozawa, toba na tata moko, mama moko, mama moko. Abungo zongo na oyo. Ba sa kongo to kufa trop président sur la biso te. Tala ba charge. Nde to mona rabino boy, tozivi. Na poto bien tous les joueurs qui parlent. Ah na Congo ba bizenga l'état quel honneur. Ya ça différence. Mutambongo soko zo kwanza. Akwanza na français. Oyo rapena chapitre. Ya kala ba pro. Net ba pro vrai. Net tata na kwanza na ba grimace. Oyo ka mata na 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 ko za sokola. Kosekeza médicament muto asekaka te anuna bavo basanta boye to néglige na Congo son États-Unis mama kache bishop ko basanta na moka mama chef coutumier kosekeza médicament muto asekaka te anuna banoki ze bolingo na pena mama ya lelo te ya kala batu bakota bazwa kinobika conseil na bino nzamba sunga bino ko tabana misato liboso lor mbongo ya mbale mari misambo ya misato edingo pour la sécurité famille kosekeza médicament muto asekaka te anuna banoki lebi na poka bana mamaki mungwa tola mukaboye tala matama kama papa na bana tali mama mati kilo apese te na kena pita bakanga deki ni unakota fa la famille abina baka komele pasteur nini mukuna na sikatenda na yota sikatenda ku akufa tala baka mukuna resance yotika la 20 anuna banoki banda baluba ozaki bokonzi makamno se changer comme na chiluba Debu comment on français comme na chiluba. Oyo kapenta. Debu mamuan ini tatuan ini mamuan kazadi kadiebu. Mutombo wa mukuna wa kazadi mukunaza muluba. Ngoyi kasan. Chilongo betwabu. So boza 5000 bo defsi biso bozo na social. Bozo numéro sur côté qui m'a. 0 90